Bien, tu fais, bisous les camalobana et tu veux toujours un enfant. Balandi à DMTV Mbote Nabino to zali lelo lisusu na moi sujet moko eza ko préoccuper biso par rapport ya ba makambo eza ko lekana na mboka na biso que nous n'arrivons vraiment pas à comprendre pona batu oyo bavandi na commune ya Ngirengiri, commune ya Kasavubu pe commune ya Bandal notamment bazali komona que sur l'avenue Kasavubu na croisement nango na Sayo baza komona que na ngambo ya cimetière ya Kasavubu to benga ngo ka bongo cimetière za raso opérationnel te ba moni ke ba bandi pour clôturer yango avec ba tôle ya rouge oyo ezali ko annoncer ba certainement ba travaux topé ezali ko annoncer que ba teki ba belé wana po ete misala moko songolo ekoka kosalama. Alors ceci ezali ko étonner biso le sous pe ko surprendre biso po tozali ko mituna mbala boni terrain wana to concession wana ya cimetière ya Kasavubu et kozala clôturer na batole pe bakoluka batonga à un certain moment balobelaka biso ke falaka supermarché moko et salama wana ezalaka soki Shoprite, je ne sais plus soki Shoprite kato mosusu mais en tout cas elobamaka ke supermarché moko elingaka salama wana et puis esalamaka lisusu te batole pe ekweya bato mosusu bayibayiba bakenda lango kobamba bandako na bango sike ezalaki kotanga mais tomoni ke batole ezongi batole ya rouge babandi kozipa lisusu wana. Alors nous ne parvenons pas à comprendre nani nde azali responsable ya mabele wana ya cimetière ya Kasavubu oyo ezali na croisement des avenues Kasavubu et Sayo et tala boulangerie Mama Poto na ndenge ya Kasavubu pe na ndenge ya Sayo et Kangama ezali pratiquement presque voisin na centre kimbangiste oyo biso surtout toyebi na Sayo du moins entre ezali proche na centre kimbangiste. Alors na 2011 déjà ba construction moko anarchique bandaki wana na espace wana pe tomonaka hôtel de ville kobeta loboko na mesa taper du poing sur la table et décider de la démolition pure et simple ya ba construction ezalaki wana bato ebele basimbaka mitu baoyo babimisaka bambongo na bango mpona kosomba ba espace na kati ya concession wana pe po batonga. Et ceci nous ramène à nous poser la question nani atekaka bamabele ya lolenge wana et pourquoi est-ce que bato yango bakangaka bango te bakoteka bato bakoteka babimi kaka ba victime lokola bosombi bien moko appartenant au autrui to appartenant à l'État sans que l'État ait moko koteka yango mais moto ya teka kipe oyo azwaki mbongo wana jamais bakangaka ye. Et c'est la question que nous nous posons nani na 2011 asalaki eloko wana lorsque badémolir. Nous arrivons en 2014. En 2014 fait moko lisusu eye kolekela biso na 2014 toye komona que moi construction eyaki lisusu kobanda tongi moi moke na ngambo oyo ezali pembeni ya centre kimbangiste mais cette fois-là ezalaki toloba communauté teke umbu o ba se revendikaka entre autres bango baza bakolo Kinshasa. Alors à cette époque-là tomonaki que na compte ya communauté umbu wana ba lobaki au travers coordonnateur na bango à cette époque-là na ebite soka zali kaka Michel Kay Ibwangia oyo azalaki ko déclarer que mabele esika wana en tout cas ezalaki ya bango pe bazalaki na plein droit ya jouir na yango lolenge bango balingaki. D'ailleurs à cette époque-là azalaki ko loba exactement ceci. Ici ce n'est pas un lotissement, c'est
c'est une concession privée à laquelle l'État congolais a reconnu le droit de jouissance au clan du feu chef coutumier Lingwala à travers une décision judiciaire. Il s'agit en effet de l'arrêt RCA 26440 de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe exécuté par le tribunal de grande instance de Kalamu qui avait confirmé ce droit de jouissance. Donc voilà, en 2014, communauté Tekeumbu ayé ko brandir décision moko judiciaire, donc arrêt ya Cour d'appel ya Kinshasa Gombe, arrêt RCA 26440, comme quoi arrêt wana ipesaki bango makoki ya ko récupérer concession wana mobimba. Il y a terrain wana oyo ezalaki na cimetière ya Kasavubu, mais déjà à l'époque baki kozala buté na problème moko ministre provincial ya affaires foncières a telemelaki bango pe ba topaki ba travaux na bango. À l'époque ministre abisaki bango ezalaki soki tobosani te ministre Mwanambuka oyo Bertin Mwanambuka oyo ayaki ko yebisa bango que arrêt ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe ezali ko constituer titre de propriété. Donc ce n'est pas sur base d'un arrêt que bokoki ko zwa mabele moko boye pe bolo ba ke mabele wana ezali ya bino. Soki bolingi bozwa mabele sengeli ko suivre procédure et donc bolandi ba procédure nyonso tuti et amener bino à avoir des titres de propriété oyo boko opposé na batu misusu nde ba travaux o bango ba bandaki ko sala eyaki nanu kokatana. Mais après selon toujours coordonnateur wana ya clan Tekeumbu yaki finalement kozwa document nécessaire pour permettre na bango ba jure yango pe balobaki ke sengelaki na bango bakoka kotonga un cercle culturel ainsi que na partie okotikala ya espace wana ya concession ya cimetière wana ya Kasavubu bakoka kokabola yango pona kotonga ba parcelle privée pona ba membre ya clan na bango. Voilà ce qui se disait na niveau ya 2014 na yebite soki cercle culturel au bango bazala ko lobela ezali espace otomona kawana béni le visionnaire et pas iwapi na kati parfois concert et betamaka basalaka kermesse tout le monde a bakiti kuna donc na lo baka terrasse monene quoi o ezana kati wana yebite so cercle culturel au bango balobaki yango wala toute une communauté o même culture na bango to yebaka te ce culture yango za lo lenge nini so basalaki cercle culturel et pourrait peut-être qu'on a l'occasion pour que bakoka ko présenter culture na bango ndenge za la capable que mingi bango bakolo Kinshasa mais on les connaît même pas bazoye clan bikolo et outil professeur sous payé na Kinshasa mais bango te Keumbu baïba na kapenzate. Alors ce cercle culturel aurait permis peut-être na quantité kozala na moi sorte peut-être ya moi na éviter ceux qui minimiser to nini ko permettre la bango ba exposer biloko ya culture na bango kotalisa lolenge bango bazala ko vivre. Mais non voilà tozomona une sorte ya terrasse moko ya monene avec bakiti batu bayaka ko kaka musique et c'est très malheureux comme on a biloko ya bongo. Voilà ce qui s'est passé en 2014. Mais dans l'entretemps tout a ki kaka espace wana oyo comment béni les visionnaires comment batu babetaka ba concert mais tout monde pensa te que banda ko kokatongama na kati ya concession wana lolenge oyo bango programme qui peut baloba. Dans l'entretemps, maman, il faut le dire que depuis depuis l'époque, il y a Maréchal Mobutu, maman maraîchère, je vois qu'après espace, on a bazalaki ko sala babilanga na bango. D'ailleurs, comment ce espace à un certain moment très dangereux. Vous dites que Batumi, il faut que moi c'est dans la stade de martyrs, bateau batendara martyr wana makolo, bana ya bandal, bana ngiringiri, bana ya Selemba ou Bumbu, bakobimaka wana bazalaki ko traverser cimetière wana pe babilisa yo ba poursuivre les bakati ko ba triomphal les agenda de moi zamba wana qui babili na martyr. Mais à un certain moment, il commence à être impossible parce que si tu as des alaki occupés à la fois par ma maman maraîchère la journée et na botu par bachege ou comment qui très violent ou yamibali. Miyibi pe violent à l'époque on ne parlait pas trop kuluna et puis à Bassi ezaki en tout cas ni ba prostituée et comment qui peut espace moko ya ba passage quoi donc nyoso ya mabe comment ko sala manakati wana mais maman bilanga tilelo en tout cas occupera toujours mabele wana ndenge bakangi yango nous posons la question sort na bango zali ndenge nini. Alors lelo tomoni que zingi yango avec batol ya rouge visiblement peut être vendu
il est en train de se raconter que les Libanais Basombi espace wana, je rappelle que c'est l'espace il y a plus ou moins 2 hectares et demi, Oyo Libanais aurait acheté pour que ça la mini tout éviter. Mais si quand on nous poser question, c'est pas ça qu'il a 2014 Oyo clan c'est qui revendiquer que espace wana comme quoi les espaces ils revenir na bango qu'il faut ba jour na yango, est-ce que zalika ka bangonde ba espace wana bateki fort de l'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa Gombe, arrêt RCA 27440 qui avait été rendu à l'époque en leur faveur, arrêt exécuté par le tribunal de grande instance de Kalamou. Est-ce que bangonde bazu bateki au lieu batonga ba parcelle a distribué dans la membre de la communauté na bango bangonde bazu bateki yango, nous ne savons pas. Alors qui est responsable? Il y a Obisotomoni wana, il y a vente wana, nan il y a responsable finalement, il y a la vente, il y a l'espace public où ils allaient profiter à ça là-bas dans Mboka. Prenons un exemple, aujourd'hui en face na sur kaka venu Kasavubu na Kankokolo, parti à Kankokolo, à un certain moment bayaki bakangi pe batel bongo baye kotonga cité moko wana o babenga ka cité oasis. On racontait des choses, logements sociaux pour Nabatu, mais le ko batuji en fait baye ko zongi sabiso na époque à colonisation dengue ba belge bazaka confiné na Kalina, batiki ba indigène, ba population autochtone batiki bango na ba cité. Bino Bofa na cité beaucoup Tarakutu Kalina, Kalina c'est la commune de la Gombe aujourd'hui. Je rappelle à l'époque il y a colonisation zayo ben la Kalina, batangi na éviter ceux qui yozo la nanga oza na Kinshasa ou bien oza ailleurs moya ka Kinshasa soko kota na kati ya oasis wana d'abord pour kota Mirezali et puis il y a ba gardo ba wana c'est un autre monde là-dedans, c'est une autre vie et quand vous entrez là-bas vous sentez que vous êtes dans un autre état. Donc vous avez un mboka mususu et ça ne profite pas aux Congolais. Mingo bazakuna et ça va expatrier parce que appartement kuna kufute la tonda kwa se kuna kufute la eza extrêmement cher. Alors ils avaient espace public c'est espace où le single qui la nango pe kaka bongo pe zaki pe kopé ça moi mon pépé tout se rappelait pas à l'époque ba maman ba la osa na bango ba bilanga la bango. Il est vrai que parfois na croisement il y a Kasavubu inga na ba butuer moko et comment qui peut occasion na ba bandi ba pour attaquer pe bato na véhicule, ça c'est vrai aussi moins sécurité quand tu rappelles un espace wana, mais un espace public privatisé comme ça, on ne sait pas qui a construit. Pour l'intérêt de qui? C'est vraiment malheureux dans ce pays. Oh, justice, la peine alors, na espace wana ya mabele ya cimetière ya Kasavubu, qui a vendu? C'est la question que nous nous posons. Est-ce que c'est la communauté Tekeumbu, conformément à arrêt Ototangi, il y a 2014, ou bien Ezali Mokondi Moko, il y a l'État, Oyo, Nde Ateki Yango, Naba Libanais, et pour quelle raison, et pourquoi vendre un espace public, espace il y a l'État côté Kango Bongo pour des raisons peut-être commerciales. Pourquoi? Des questions où peut-être hôpital, peut-être école, pour servir à tout le monde, mais vous venderez peut-être à un Libanais pour ça le supermarché, toi pour ça nous ne savons pas ce qui va être érigé là-bas, mais en tout cas, un fait est que Batol, Bazali Zakozinga Yango, pour que Bastala certainement quelque chose Makati, et déjà, les alliés qui créé polémique Makati, Bana ya Kasavubu, Bana Ngengir, Bana ya Bandal, Bazal se poser question, Nini, les sous Balingi Basala na cimetière wana pe ba mama ou Bazal Sala Bilangana Bango Wano, Bango Bazali, pour suppléer faiblesse à l'État, ou à foutre à Kamambal na Bango, 130 000 francs, ou à Zago foutre à Baveuse, 30 000 francs, voire 40 000 francs, Bango Bazal suppléer naïe, okende wapi parce que wana te espace mo beza nango ba na moi kati ba déranger pe bala bala te ba okende wapi. C'est ça la question que nous nous posons. Gouverneur Zantilingo Bila Kimbo pe toujours mon pété et ça peut justement mais si quand on peut bossoter ça vraiment makati tout ça peut comme on a fait mais il faut s'impliquer dans le dossier et tout le monde a clair to ba ni nezali ko se passer on a président Fati état de droit zaka slogan peut-être pour vraiment justice en netika des autres molanango kaka papa Etienne Tshisekedi a dénoncé anti-valeur et c'est très malheureux que tout nous sentir dans nos changements côté Wana. Donc voilà,
Et l'autre, on a partagé na bino lisusu eza mawa komona ndenge ndako wana ezinga mibongo tozali kokanisa ke lormo ya bien kobima wana te et sengeli bato batelema. Je rappelle que ce ne sera pas la première fois que loko abongo salama na esika wana babuka déjà bandako wana, c'est dire que ba tentative toujours ezali ya polluer esika wana sengeli kolandela yango malamu. Merci beaucoup soki bozalaki ebele ya kolanda biso ezali esengo mpona biso oyo azali nano abone te akoka kosabone na chaîne oyo pe a cliquer sur cloche eza juste à côté azanga ba notification na biso te. Merci, tu espérais que bo sepelaki bo manifester yango en cliquant sur j'aime et tokutani na bino mbala ya nsima. Au revoir.